Et c'est notre niveau moté ma pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui la pesi bino mbote bisika nyonso ezwa na bino petika tekimi ya nzambe tata ingela o mabota mabino tukufungola basango ya mokolo malelo na bokati ribon ya 2024 na ngonga ya minuit pe tukokoma bongo la 2025 kasi tukosola mo mokenda maimaso bauti komoleka na mikolo manso tope na mibu oyo tozali bon komoka bwana ngo pe lokola tolakaki ete toko consoler ba peuple congolais toko talisa bilo pe lolenge kani bukoki bongo ko se consoler tope komi consoler kasi biso toko pesa bilo mwa mala komike tope mokanda o boko ibala ko motanga po ete moto la moto amiyeba ya solo ete boli bongo komilengele na tango yo ba oyo pe bazumu ngmbele te to pe bandeko ya famille to pe banini ba moyo ki bango mawa lelo batela bato ba ko kabola mo eloko o ba ko yeba tolo ko mobika lango biso pe tozalika ko motombolo nzambe tata pona ete apesi biso pe malabomo ya solo na kati na ane oyo totaki bongo pe ko mobungisa biso penza o atikala ki papa na kati ya libota bandeko pe bahike lokola ba mama Pierrette ba on peut mobungisa ki ya bango ndeko mama Odette wako wazali bongo pe amosungila biso yepe amobungisa ki ya yepe ndeko alors bandeko bayiki pe ba oto akila bango penete bango pe ba mobungisa ki mingi pe bazali bongo komolela kasi tolobi bobele ba condoléances na ba mabota baso oyo ekufeli kabu ya pesa bango kuna libanda pe te bato ba ko benga bali bongo ya utile ba condoléances na bato baso ba oyo ba uti bongo komo kufela pe na bayebanso ba oyo pe bali bongo komo sepela mbotama na bango tika nzambe ya lola aleka penza na komo bondo bango pe komo batela bango latina ete baleka penza na kozala la kimia kabu ya lompwisa tela biso nano mwa libanda maye o makoleka bandeko bino moko bomoni ete mawa pereza libongo la République démocratique du Congo toko talisaka bato ndambo loleke kani mokili ezali bongo komokende kasi alobi bao banso babotamaki pe na sanza moye toko kabwana atika nzambe abatela lokola Christon vie lompinga abotama bongo le premier janvier yango wana ezali bongo mbotama elamu na ye nzambe aleka na komobatela bino pe ba ope bobotami pe na lelo le 31 tope lobi le premier tika nzambe aleka na kobatela bino kasi bandeko na ngai to soana le solo etali République démocratique du Congo tozali pe na problème ya makasi ekipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya do na ngai ya ngambo konzi na Angleterre maman Célestine na France na papa Michael tout Michael ko sola likambo l'Italie République démocratique du Congo les autres comme en année 2025 Congo abiso wuto tozwa lipanda na 1960 tikino lelo ya malonga nini tokobika Congo ekobika lolenge kani bandeko na ngai ya solo tokosepela ngala ebi yambo sango mokonzi kotika mokili moye pasteur Didier Lompenga ayebisaki biso plus 1-1 alobi na biso ete ntango tokosepela okokisi mibu mitombwani oyebaka ete kuna epai ya nzakomba mibu mikokita soki apesaki yo 30 ans yoyebi bonne année bakisi 31 epai na ye otikali na 29 oyogendaka malembe tikilo mibumi ya komata
ya bon sepeli pe ya kufa mais ko kita peti okoya kokufa mais lelo bande ko langai tozala bato ya solo na bato bali la pouvoir na bato bali libanda ya pouvoir nini tosaleli république démocratique du Congo tosala bilan bwa biso pe biso peuple to pe babundeli ba résistant ou ba combattant ba parlementaire to mitala pe bilan bwa biso tosungi ekolo to tosungi te pambate to kokata papier ane oyo ekei na makambo lango ekozongaka lisusu te kasi biso baso tobimatisi mvula moko po ete tokomi na ane mosusu kasi motola sanza mwaye sika bandeko na ngai Kongo ezali kokende lolenge kani tokotoko pamba te tokosala bisika bilongo bani te po ete bato balingi bosolo bwa osea te bato balobi chaîne oyo nde ekobundisa merci l'homme puissant bato balobi chaîne bwa biso bosolo bwa yango boleki esengeli ete tozala bato ya komolobaka mpe kofula mopeple ayo biso mpe toya bampoko te bokulaka ikala kilame jeneta evaki etumankare konto bokilelo komefa mpe kato na kati ya kene bakulaka inyeleko bampangi ya munu biso mpe toali poko te po poko nde aliaka fulaka mopepe biso epai na biso balobi moninga bo we bo moninga nyango isweka we isweka batei mpe biso babi bakosukaka oambaka mama jawa assalamu alaikum na bamizima nanga bonso baoyo bozali na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga nana Elo Mpinga gi merveille kitoko pe papa la mama bandeko na ngai Kongo ekobika te atango ya Mobutu Sese Seko kukumbwendi waza banga elombe sese na Zaire wa biso toyebaki nzala te Zaire wa biso yaki na respect ya bato atako Mobutu aki mobomi nde bakolo bazalaki na bavundwa ete mpe bako azalaki na ba papa wa biso Ngbanda Terminator azalaki na ba oye bamayele azalaki na basoda bayeba ike azalaki na babato bayeba mbulu azalaki na bapapa ya biso ebele oyo bino boyebi bankombo mpe basoda na ya bamakasi bapapa ikulia babonsangela apesi famille babonsangela so mbote mpo wana libota ya ngai mpe na bakisi lisusu na général elese mpe famille elase bobimba wana mpe libota la ngai tika nzambe abatelaka bino ya Jean-Marie ya Michel nzambe abatela biso banso famille Mpinga mpe nyonso napesi bino ya bino yango wana pamba te azalaki na basoda bayeba ite ya mayele etumba moko te elekela Mobutu likambo moko te esilisa Mobutu mayele elombe sese atelema alinga basaka na Zairwa te alinga te alinga te mwana ya Zaire alela ya yoka bobotiaka nde bongo alinga te alinga ta mokolo moko te mana na nga nakunya dolanga ya États-Unis d'Amérique alinga te koyoka ete mwana ya Zaire alela elombe sese akota tina Rwanda kozobemba Biarimana elombe sese atinda basoda baye kokende kobikisa bakenye elombe sese atinda basoda na ye na Angola elombe sese atinda basoda na ye bipai kabuya tala miju molobeli mabe ndoki wana kokamaka ntango nyonso makambo masangi tina elombe sese asala mosala wana bandeko bautaki mpo eno bayaki mpo na makambo ya Kongo bana bakolo Kongo
mais na ngambo ya Pointe Noire ya Brazzaville ya Sassou. Elombe sese atindaki baye pona komotambola pona komoluka pe babandaki kosengaka ye maboko ntango iso. Elombe sese babengana bakongole na Angola. Elombe sese atelema abengana bangole tout. Alobi soki bobimi te bobeta bango ya sakalaka te. Kaka bakosala rushka na Angola ekomi epa na ye barefule batu vert boma. Olebakitisa bango te na monde babite bokoya bazongisi batu vert boma. Mobutu kaka yoki ekomeli ye na matoi. Aussitôt a répliqué. Bangolo bazaki alikuwa betidia bakei. Jembeta lotake tumba. Boneka mama sese atikaki Zaïre ya été. Kasi il y a un temps pour chaque chose. To sepeli, to fingi Mobutu, reine na mokiti, Mobutu maladi Mendele batubi batonga ya mabe, postate bona boye ba faiblir ye. Ya solo ata kwa zaki mwana ya Mendele ola kasavubu kasi tika na ebisabino Mobutu ake ngambi Mendele bayokaki ye police kulu moyen et bandisa bango pa beta mesa na bango koloba ete je ne suis pas un pays du tiers monde. Mon pays est le pays en voie de développement. Parce que Mobutu alingaki développement ya mboka na ye. Alingaki pas sala mboka na ye. Mais malgré tout, Zaïre ezalaki impeccable. Zaïre melaki mai ya mabete, Zaïre lotiliki ezalaki epai na bango. Zaïre bazangaka nzela te, Zaïre lela nzala te, Zaïre bela koshekore te, Zaïre vanda la salité te, et pompa ye ko pompe na ndako pona kolongola bangudi. Zaïre salongo bokolo maposo obligatoire. Zaïre bato hygiène service hygiène ekufa na Congo et ko sala mosala la Zaïre. Yango wana hymne ya Zaïre ezalaki Zaïrois dans la paix retrouvée. Parce que Zaïrois azangaki paix. Zaïrois azalaki meembu l'époque à Congo. Bakata Zaïrois misapi. Banyoko Zaïrois. Mondela akomi konyoko la biso ako kata misapi Nicolas Kauchu à Congo. Ako boya Zaïrois à Congolais abika malam. Nde etumba ya Balumumba, etumba ya 57 patriarches poete Mendele bakende. Peu importe complot na bango, mais to lingi lisusu te bokambami na bango to comme pays indépendant. Est-ce que le mot Congo ekoki kolobake ezali pays indépendant ou pays dépendant aujourd'hui toali kokata riba ya 2024 po tokota la 2025? Est-ce que Congo ekoloba ete ezali kobika bonsobi bwa bango to mpe toali bobele kati na bongu boyanola ngai babundeli ya ekolo Congo bakolo Congo bana ya Congo biso bakongole chompiti chompata boyebisaka ngai ke Congo ezali sika wapi na bonsomi bwa bango na bongu to mpe Congo etelemi esika nini. Bandeko balandi bosabone bosoutenir biso po ete totambola lokola bato boyeba bosolo mpe bosolo esikola bino. Bolongola kati ya inwenwe, bolongola kati ya komelela lela, bolongola kati ya kosala esengo po ete boyena esengo te bokobikaka esengo ya bapaya oyo ezali bisengo na bino te pamba te bwali baumbu bokobika te mboka ngo yali na pasi
libota na ko nyoko yo kozala esengo lolengeni tala ntina tozali bongo komotelemisa balikongomani pamba te awa ezali esika oyo tokomomanyola biso na biso po ete toyeba tokata mpe ntina ya likambo na biso tosomba bonsomi bwa biso nde tala na epoke ya Zaire balobi na biso Zaïrois dans la paix retrouvé oyo abungisaki aretrouve yango peuple uni libota lia bomoko po toali bongo biso banso bazaïrois unité c'est notre force yango moni bazaïrois bazalaka uni alobi en avant fier et plein d'unité alobi tokende liboso na bonsomi bwa biso na lolendo bwa biso limemia lizali pamba te toali libota oyo tozali bongo na bonsomi mpe tozali libota ya monene mpe tozali bongo na liberté tozali na liberté ya libela ya libela seke tokozongaka lisusu na bombu te mondela kodomine biso te mondela koya kopesa komandema na ye te bisika na biso pamba te ndelo na ndelo yali na bakambi byango mpe na lolenge bya bango bisika na bisika oyo congolais atelemi zaïrois atelemi mondela akoki koya kodomine sur place na ye te bomona etumba ya este mobutu alata sokoto elombesi esandaki bondoki ndo kongo bondoki ndo kongo atiaki jimele nde elongi jimele nde elongi mpona kotala mokili o ayolele atie kotala Zaire bana ya Zaire tokomi pene tosala fiere o mpona mobutu tosala fiere togene baninga mitema togene banguna tokokale banguna po ete lombese ezali un garant de la nation un papa qui veille sur sa nation qui veille sur ses enfants emembele na mitema ya mabe babomela biso mobutu et livré par ses propres frères au Bazol et la Lelo. Mobutu a été trahi parce que il fallait qu'il y ait un bon. Mais un grand prophète d'Isaïe. Alobina sima motona ngai et kozala elubela pamba te bo livrer ngai bo bomi ngai boyebi te. Moto bino bobomi mkanze kino jonathan otaki atumba mkoi mobali engambi bobomi ngai kasi lobi na nsima na ngai elubela echwa miendo lelo profession eklati nzoto to te lelo mobutu aza prophète to te lelo boyebisa ngai tozongi na Congo un pas en arrière, 2 pas en arrière, 5 pas en arrière, 10 pas en arrière. Tozongi na Congo, République démocratique du Congo, pour tozonga la franc-congolais. Nous avons combattu pour la guerre itungue. Ola kalankemo. Le Congo. Tellement tricherie, assassinat, jalousie, bazana haine contre la République démocratique du Congo. Balindite développement ya Congo, malgré prophétie. Lelo éléphant ali na makolo ya mabela bikeko.
Congo éléphant au pied d'argile. Ce qui m'a collecté mbité ko bunde tumbandengeni. Nzoko monene na mabela bikeko. O ka o pororo. Lelo oyo tozongi lisusu 150 pas en arrière. Tozongi lisusu na kati ya Lubela. Tozongi na bekomboso. Tozongi na monyokoli na bombu. Mondela zongi kobeta biso fimbu. Kokolonize biso po yebaki ete na Congo bakoki kozwa mokonzi ya mayele te. Mokonzi ya misoga te. Muzeta moye ko comprendre lobi il fallait pas. Nayoka batu oyo Mobutu akufa. Il fallait seulement, malgré maladie à Mobutu, que je sois avec Mobutu. Ndalobi makambu ya Congo esengeli Kabila yaka kozongiselanga video ya Mzee Laurent Désiré Kabila poto kabwana tchelanga yango. Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité. Mozalobi, bazali koluka un président faible. On va utiliser, on va manipuler, on va la marche pied la bango, on va la domestique la bango, on va la bango pour que le Congo ait ma boko la bango. Et voilà aujourd'hui le Congo, le grand Congo. Folfano avait prophétisé l'Afrique et venir la forme et un revolver dont les gâchettes se trouvent au Zaïre de Mobutu. Mais aujourd'hui, le Congo est faible à quoi appuyer la gâchette. Le Congo est trop faible. Congo Kinshasa, la RDC, ma bêtise. Makambu ya lolenge te biloko oyo ezangi ntina na mboka na biso oyo ezali essentiel babeti yango kaka guerre ya este toza kokende nango yango wana batuni bato yango ba 123 balobi nani azokosa bino nani azwa mboka tovai na bunaga na pendant combien de temps nani azobotola biso mboka baosalela bino bathéâtre vous les Congolais nani azala makasi ya kobotola biso mboka nani azoya kobundisa biso nos soldats lelo bakomi koloba vérité que makambo nyonso tozosala eza lokuta je suis en train de travailler que personne ne dérange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, makambo nyonso bato bazosala ezali bongo lokuta mboka ekei bato bakokufa bakoviole bakosala bato mabe oyo eleki mabe bayina Congo baboya biso balingi ata koyoka Congo te
lelo congolais la propre nation na ye na propre mboka la comme le étranger bazali kotia la congolais mondelo me batiki mondelo alekana chinois kozwa mabele ya Congo akela ngola mboka la ye chinois kopikola nzete na misisa akela ngola mboka la ye chinois koya bisika tumolaki akela ngola mboka la ye et voilà richesse ya Congo ezali ko traverser bateki Congo tout soki bachangeaka bato be tokosutuka ye mboma te baloki ya Congo balalisa biso pongi tokomi biso la Chine ezwi Congo. Malheureusement, bakosala yango te parce qu'il y a aussi de grands qui veillent sur la République démocratique du Congo. Yango tozolo balabino soutien na bino ezalaka malamu. Tango tosengaka yango ezalaka po za la libérer. Tango tosengaka yango ezalaka po Congolais za la libérer. Tozo si na tante ba banda ko expliquer makambo parce que yebi. Mais soki tozolo ba yango pour te faire comprendre yo que wa pesika yo za. Toi que tu vis à l'étranger, on est esclave, mon frère, ma soeur. On est esclave. On vous maltraite. Mais bokimi nini, bokimi insécurité, bokimi salité, bokimi nzala, mais boza na charge ya insécurité, boza na charge ya nzala, boza na charge ya tout. Mais tout la bile ko craquer parce que bokimi te, boza ka ko rond-point. Parce qu'on dépend maintenant de vous. Et la famille de loin. Ce qui a fait au balai, à toi, ça va me et voilà, biloko ya ndenge biso bangomba la bino tozali kosenga ba soutenir pour te libérer bango. Bakoma bien, basala. Mwana nyonso atangi azwe diplôme d'état akobanda kosala. Alors il faut to benga na bato ba moni neti bango baso ba gourou de la secte. Tout ça ko se pomone pour bana bakomi kolanda biso mpona koya kotuna ke suki tokosala te parce que mama yo lingo bimaka bole akolobaka bato yango bazokende kolia na bango bazokende kolandaka me biso siko ozosundola biso et voilà maintenant biloko ya bondo omoni tokomi kokima tokeye mpo ya Félix mpo ye azosomba azopesa bato bakekela te mpo Félix aza malamu bakoki mpe kokondane bango te parce que bavi na bango bokosoulage bango te parce que Congo eza lolenge ono na motema mabe ya kozanga kosoutenir mboka ya kozanga kolibérer Congo parce que ntango Congo eza na désordre ebele bazoprofite bazolia quand on tue les gens quand on tue les Congolais quand on voit les Congolais eza bénéfique ya bato mosusu baza kosepela na désordre wana ewumela mpo bango bakolisa kolia mpe kosomba bandako mais tozali koyebisa bango peu importe les durées de la nuit le soleil apparaîtra notre Dieu est juste la sentence na ye sans reproche la jugement na ye on se manque pas de Dieu ce que homme aura semé le moissonnera bino tout boko moissonner un jour boko kufa parce que libulu ekozala peine de mort ekozali kola bino les assassins de la République démocratique du Congo boko kufa quoi que bozosala lelo nzambe azozela bino na bifurcation parce que les Congolais bazokufa du jour au jour bakongolais bobomi na nzala bakongolais bozonyokola bango na mboka na bango bozokanga bango sans cause enlèvement ya papa na nga la mama na nga papa yango seya na mama na nga tabala mama ya bana papa ya bana mais lelo oyo boza koenlever mpo justice eza te na mboka justice eza te toomona makambo esalama tokomi na suka ya sensibilisation il y a éveil patriotique, il y a koyebisa bino meilleur vœu. Pourquoi toujours le vœu est la meilleure année est la meilleure parce que biso tous en Zambie. Peu importe ton léité, peu importe la situation en boka, peu importe dans biso tous se pelater parce que autres gens pour ça la chabienne na Aken. Pasteur Willy na Mocarmel, ma maman missionnaire na plus 32 na mboka ya Guillaume Ngangulaou. Na mboka ya Anita Babai foku yo moto pe bakoka Lumumba mama beti waku malgré biso to kosepela ka mukolo Congo ekozala Congo mukolo Congo ekolatela mbalango ya sika
mukolo bandeko na ngai ya este bakozwa kimia, mukolo bandeko na ngai Équateur bakozwa kimia, ya Congo central, ya Kasai occidental, Kasai oriental, mukolo bandeko na ngai ya este bakozwa la kimia, mukolo wana biso toko festoyer, mukolo wana tokoloba année est bonne, enfin bitumba la biso eyokani, Dieu wana tokoloba na ye tozali kitoko. Mesika nyonso ekolekela biso tolobi il y a un temps pour chaque chose. Yango nazali kokonsole ndeko na nga oyo ozolela na ntango oyo napesi yo Luc chapitre 1er banda yango na libango malembe ti ntango kosilisa yango ane esilela yo la consolation wana. Nzambe aza kokonsole babone nyonso océan du Congo. Nzambe akotika moko te. Partagez, likez, tcha ba commentaire, ba si je sais pas j'aime le lenge moi la mère de Brino ça la l'Autriche. Merci mon la mère de Brino. Tika Nzamba zo musolo rebelle. Lik makanaki prisonnier de Jésus. Malgré que Dieu vous bénisse. Boza tellement ébélé dans l'ingakabino mingi. Ba maman bonheur, ba maman Emilie Nzemba 12 pepe la mbetolo, ba maman langa Madeleine. Ah, yo wala bozaka la comité association comité de maman viltanaise tika Nzambe a pambola bino bozali tellement belé maman Eugénie Zemanga bozali tellement belé Valérie Petelo papa la ngai Daniel Ngenda na mboka yanga mokonzi libota mobimba Samita Mutunga partout bozali Nzambe abatela bino ya Nico na baleki la banso ya Nico Tamutunga Clovis Tamutunga boza tellement dit Tamutunga bino banso Nzambe alekala kopambola bino Daniel Ngenda la mwasi na bana Nzambe apambola Charlie Chobo apambola bino banso Mama Dolo Mama Jolie Mama boza la Suisse équipe pour la thé Nzambe abatela bino mana na ngana kunya dola nga boza les États-Unis d'Amérique boza tellement belé n'a pas si mon canal Luc kabouela comme la souka Luc chapitre 1er boko banda bobandi ko kitela tango wana boko mona Zakaria na mwasi na Elisabeth baba na ko bobo te kasi Nzambe aki ko consoler bango na kati ya libondeli ekutaki Zakaria na temple ndana za ko yebisa ole ndeko langa année 2024 consoler te. Tu as eu que des difficultés. Au moment où il y a le col Nzamba zoyoka yo te azoyoka yo. Zacharie azalaki la kati ya temple et ange ayaki. Ayako yebisa Zacharie promesse, mais Zacharie avait douté. Tant musu po dutaka la makambo eleka l'océan du Congo. Alonga le baga français bien. Longa bosala kaboye tende kolanga na yeko consoler. Yoka nzima na duti ya Zakari yango azali kotuna ngai na koyeba lolenge ekeke makambo ekoyelanga ndo moni bayebisaki okoloba te ti mokolo makambo wana ekokokisama ndeko na ngai longola doute ke Kongo ekobonga te longola doute ke makambo tozosala eza maseki te parce que Félix doit quitter notre pays longola doute yela bato ne bakokite bakozala badémissionnaire ou bakokima mboka oyo longola doute ke Kongo ekobonga te Kongo ekobonga tozala Zakari te mokolo makambo ekokomela okokakoloba te me okomona yango ya misu kokokisama bolemba te tosi tolembi topesi bambongo na biso tosala bote bopesaka yango na mabele mabe mais boyeba ete Congo la yo efo ezala libéré mpe ekozala libéré alors mokanda ya Luc chapitre 1er botanga yango ti bokitela se bokomona baconsolation Nzambe to atindaka ange na ye kaka epa moto aza vierge yango bosabone bokolanda mama Judith bosabone la nature ne vous enseigne même pas bokozwa epa ya mama Mamour. Que Dieu vous console. Nzambe wana console bino. Nzambe wana visiter bino. Nzambe wana kutela la bino. Mokanda ya Luc na pasi ya chapitre 1er. Bobana kotanga yango. Ndeko na nga la vierge yoka conseil de la presse. S'abonner, partager des missions ya océan du Congo. Sunga. Po Nzambe alekala kopambola bino.
bino tout, partout où vous êtes. À Djibouti, partout. Na lobito sangana liboke moko. Poto kwaisa bokonzi oyo eko teke kolo wabiso. Bokonzi ya ba Pierre. Tolongola bango poto zala malamu. Nzambe alola apambola bino na pesi bokande ya Luc chapitre 1er. Bobandi yango tina basuka lango bokozwa consolation ya Nzambe. Merci la Kabila, l'homme puissant, le change pour l'équipe qui gagne. Pour en même temps, de bonheur, de temps de bonheur, c'est émission comme la bino. Mamour d'Angola, la mokitene, Florence, ya Matondomido. Papa le frère de maman Clarisse, la moka elle passe la main une assez ante live. Maman va Fabino Nyonso, maman Léonie, maman Boza tel nebele, na papa Nzambe apambola bino. Papa Joy, directeur recherche et stratégie, que Dieu vous bénisse, passe nam sango mokondi. Pareil à bémission babiso bino, banso famille Lompinga, famille Kandolo, partout où vous allez. Peggy le mboto la pointe noire na Sibofo, Nzambe apambola bilo. La patrouille, la mort nous vaincrons, que Dieu nous bénisse. Bonne fête, bonne année, que Dieu nous bénisse.